J'étais parmi les gens lésés. Bato baki lésé na comportement ya nyoka longo na comportement ya conseil d'administration de bazo tambusa. To yebaki de yaki bako yiba to yebaki moyibe kozala. Poto yebi ndenge ba tambusi société na poto de 2019, 2021, 2022 to moni yango. Bon lokola nyoka longo alingaki koyoka te. Il s'est entêté, il est allé faire il a assemblée na yoana, basali assemblée ma yu d'abord ba respecter délété. Mais nyoka longo le rôle a un esprit à corruption. Aki na ba justice a mboka na biso a corrompre ti ba ye penda verkis to zongise musala avec un arrêt à cour d'appel. Il avait gagné. Mutu moko bo atinda batu ba ya bakanga batu. Bakanga na vie verkis ba mema ye na kata parquet. Ce qu'on vit à un village na ba malade pe via suba na bilamba. Malade oui malade verkis e banda wana. Ba nyoka longo ba ko ya ko defa ba mbongo pa verkis na misu nanga. J'ai des documents. Soit tu es menaleki na on a TV na laxisus. Pour aller kana opé déjà. Nga ta na comme administrateur, na tali ki tozana ba nyoka longo na bi. Oh! Vieux na mona ki sérieux, vieux moko net, vieux moko logique. Na bino pas ba via bondé tozo maele. Mais tant on a continué na Sokoda, j'ai compris que non, c'était pas le cas. Donc vous me goûtez na vivre na kulu na kena vivre na aye. Tant tozo potana wana déjà ngai na timbela ki nyoka longo a bendi $10,000. Abimisi on a ndenge à voix frauduleuse parce que nazo rappelé na batu na Sokoda na ba société coopérative nyo surtout ba fonctionnaka na ba loi collégiale batu bazo la mission bato maïle bazali. Lorsque nous évoquons la loi collégiale ou la collégialité et qu'une somme d'argent est sortie à l'insu des autres, c'est déjà un détournement. Et ça détournement. Donc moyibi détournement na lingala moyibi. Donc nyoka longo bana na ko yiba $10,000. Nyoka longo sona kosi portenga sous plainte ndongo fundanga nazonga sous makala. So ozora 10,000 te po ba document na zana. So ozora 10,000 te fiotola monoko. Donc azora $10,000. Na ba autorité mususu ya ba yuma ya mboka. Il y a des autorités yuma na mboko yo. OK. Autorité pena me yuma mbendre kapumba. Atie pena josara poa ba te belé minoko belé zo kufanzala me josara libumu na ye bio ye mo aliaka. Azu ba malanda ngombe na ye ba manda chante ba samtintu ba zo leka na ba TV bo zo mona. Oh te biso josara sala bien. Lelo josara yibi 2,400,000 na Sokoda. Je me souviens na ipsa na loi bena ke non mais ndeni ni vie. Bana ba veuve ba zo souffrir. Ba veuve na baza basi ba artiste basi na bisoti. Yo pe l'on se kat matoko ku foti kata mususu pe orphelin. Ou bien veuve pe. Yo ka longa la Sokoda est-ce que Sokoda eza ba veuve. Sokoda eza ba veuve. Na bi oh mais ezali ba veuve te kuma ba veuve wana bazo landela bazo landela ba droit ya mibali na bango. Na lobi na yo tant pepe kale akufi. Quelque temps après femme na épée les femmes na esi kwa zayi ko bela. Atindi muto ozombo na Sokoda. Ba pesa ite. Tozo sko exemple munene kutu Madilu système. Madilu aleki nyoka longo na koyemba, aleki na beauté, aleki na ki musicien, aleki na esprit, aleki na gaz, succès tout. Voilà. Mais ba futa Madilu te. Songa na pezaka te, mbele ba futa Madilu te. Otala ke manda chante azoka $800. Sam Chintu azoka $950. Taboulé bazo futa ye sur tam sous $650 mais manda chante aleki taboulé na mbongo. Non. Papa Lutumba manda chante aleki na mbongo. Non, faut beau revoir. On a tout yango no moni. Faut beau revoir. Bato bakumisa nyoka longo boye baake amutu mabe. Asa motema mabe moko monate na passeport nanga. Makambo carte d'électeur na rezoite pour la voter mutu te. Ngana ko voter mutu te na mboka oyo mutu azuliba. Boye na ba preuve na justice boye. Justice ba sa musate bazo tergiverser ba binsa rabino. Ango tout ba yobina ka mukongo akoba bazo tika ye anyokola ni ba congolais. Bina pa lolo lombe boyo rapena kongano donc indubile yungura pena ya sankawewa. Piano amona ngani ti fitol te. Il y a des gens qui font les solos et les corbeaux et les renards. Il y a des gens qui étaient corbeaux et renoula. Avec Makambo. Tenez à Sobekola, au Fromana. Si on a fait qu'on a si palala, visolongo, avec Miando. On appelle ça nuance. T'en appelles ça nuance pour y a quoi ça?
plan na boucha sous la autrement dinga na sala récupérer. Voilà. Et tant il pas quoi ça plan na récupérer on a za adricha. Net mikolo na uto la mwamba les gars zo finga nga. Hein mwamba. Mwamba les gars zo finga nga pamba. Ah. Eh Mosaka mwamba Mosaka. Les gars zo finga nga. Azo pese fingo siko ngape en tant que spiegle na comprendre que bato bale ba misal bon balle de kwanga yango baza na boule ba pesa nge fingo poso na beti et puis ça peut tenir son qui nous suivez partout ailleurs comprenez c'est Ibrahim Abdi votre humble présentateur de cette émission par rapport à l'actualité je reçois pour vous Adricha Tipoti pour muta betela biso ba musique muta dala idéologie avait na biso Ranson mais lelo a continuer au sala chemin na ye lelo pe a kota bongo na mambo Sokoda oyo wapi ala rappel na poste la kata Sokoda mais tout le monde a mambo clarté parce que de temps en temps tozara na poste na ye aloba moi contre-temps par rapport à l'activité à Sokoda mais lelo to pour frère Roswell parce que mambo ze belé photo solo là depuis vie na biso verkis ki monga na papa pe à son âme ou atika biso il y a de cela 2 mois 2 mois. Et aujourd'hui, tu préfères que jouer à l'Oba parce que Mambarolo Bezali. Mais avant de commencer cette émission, la grande équipe de Congo Mokili, Anel Kabafosset, Sims et Sele depuis Paris, joyeux anniversaire, on a beau sanité. L'honorable Gaëtan Kodiet depuis Brazzaville, l'honorable Douglas Longele, ça dit. On a un honorable été, on a habité, on a vraiment à l'écart, on a beau sanité à Lynn depuis Paris. Docteur Jackson Lubanga, bon séjour, on a Kinshasa, Bibiche, maman na Elief, OP, à l'Arabie Saoudite depuis South Afrique. La beau sanité, les sous-sous, on a Nyosto, depuis Angola, Durban, on a beau sanité. J'ai reçu pour vous, Adricha Tipoti, à qui déjà j'ai dit, salut, Adricha Tipoti. Salut. Bon, d'abord, santé, merveille. Merci, pareillement. Santé, ça bien. Zambazo Batela. Voilà. Comme tu le cas bien. Voilà. Voilà, tu es au côté de studio. Nous allons parler d'abord l'actualité. Puis tu es au côté de Mozo Sala en studio. Bon, d'abord, Masulu et Sokoda, ça fait plusieurs mois. Où vous avez toujours Kosesengana, Kobendana, Kende. Qu'est-ce qui ne va pas encore à Adricha Tipoti bana monde entier ba otala yo bana poso éclaircir bango lelo to komi na niveau nini na marambu ya Sokoda. Ah merci pour la parole. Sokoda ezali société oyo et salama po ezaloko la SNCS. OK. Oka ezala kala INSS. INSS ezali Institut National de Sécurité Sociale. Sokoda Pezali, normalement, le la SNCS ou bien INSS, il y a un monde qui est salama pour et assurer la sécurité sociale, il y a des artistes. Parce que les lots solo là, on est en bonne santé, mais lobby est rien mais beaucoup y a peu de temps sur bengi Patrick Chango et sur abike non ku tazo bela hospitalisé yo la fois passé to benga naki naki malade na tela zo bela na koma bien voilà donc wana ku tezia malade mais tant muto akoma ka ko vieillir. Parce que Mundele Azazo Bate, Asalaka et Lokowana, qui est social, même dans Mikilo, il y a location familiale, il y a un social. CPS, c'est ça, un social. Donc, il y a un boulia, mon toit travailleur qui a travaillé durant toute la jeunesse. Il y a un moment, Moko, aux Asumaka City. Bambongo na ye o azara ko futa na social ezara ko kata durant toute cette période oyo ya azara ko travailler nde e ko sunga ye po banda ko lesa ye. Vous comprenez? Okay. La Sokoda c'est comme ça. Biso za ba artiste. Lelo yo kutanga na studio. Na studio on a de bureau, ils ont na bureau nanga. Pour azana avana za administrateur na Sokoda, na zana no artiste et musicien. Donc yango nde sali ki na koma pe na Sokoda wana ba ponanga ndenge zalaki ba votenga na bimi pe administrateur tozo na ba studio pourquoi tozo lambat ba biloko to sala awa be yango ba acte générateur c'est tout ce que nous sommes en train de faire ici qui génère l'argent qui génère de l'argent au sein de la société Sokoda. Si nous ne travaillons pas, si nous ne composons pas des chansons, si nous n'arrangeons pas, si nous ne faisons absolument rien, la Sokoda aussi n'empoche pas. Donc Moussalo to sala awa. Moi, il arrive des fois, à 3 jours, 4 jours dans le studio. Dans tout ça, là, 3 jours, petit-fils à Ebi, l'élève du maître.
madame azobe mais osawa piko te mais nazaka na boulot te et silité voilà mais siko mutu moko boye azolia nika mbongo ba artiste bolea donc azolia na yeka mbongo ba artiste biso batotia ki wana biso ba artiste ponga à part kozala artiste to à part kozala adhérent ya Sokoda nazali parmi ba associé naza associé parce que naza associé donc naza la part sociale na kata Sokoda OK ezalaka obandi na fiche d'adhésion otadhéré après être adhéré OK au futipe lisusu mbongo ya part sociale poko ma associé OK nga na futa part sociale nanga eza montant moko na nyoka longo montant moko na nyonso tout oyaza na kati o azali associé na kata Sokoda alors Sokoda izotambola mabe Sokoda bandaki na bandaki koleka na ba TV na zoloba les gens me prenaient pour un fou bazomonanga lokola mutu mo mutu ezo sala te ya impoli a respectaka ba vieux te mais naza impoli te naza juste qu'on revendiquer. Je suis en train d'osser la voix ou d'osser le ton. Juste pour pas comprendre que na kati ndaku. Yuzo mona ndaku ngo ndaku kitoko mais muto na kati azolela ngayawa bino bazali banda ba yo siko na buzoba na yo lobi tala zoba wana. Biso kotola na bandaku buka na ya la palais wana palais na ba carreaux na ba lustre makamutu siko azolela ni alongba wana dinzoka te mutu wana. Nandaku wana ya pasi wana nandaku ya lengi wana ya zomoni lango ba pasi donc ça revient au même biso to pesa ki Verkis qui mongana oya que son âme repose en paix yende azalaki donc tokendaki na mbwe la loge il y avait eu l'élection au cours il y a assise il y a assemblée générale na kati ya élection wana tobimaki biso tout ba administrateur parce que il faut bino ba journaliste bo comprendre kayango to ba chroniqueur bo comprendre kayango la Sokoda c'est comme parlement on une assemblée générale assemblée nationale et zalaka circonscription na yo ba élire yo tant ba élire yo obimi oye comme député boye na assemblée bino tout bozaba député tant beaucoup mieux na ce qu'on a beaucoup mieux l'Assemblée nationale ou na parlement pour élire sikoyo ou ya la président ya assemblée nationale ndenge lelo babimisa Mbosso donc Mbosso ne peut pas se prévaloir qu'il est plus député que tant mususu un tel songolo on se comprend donc Mbosso c'est un député comme tout autre député mais il a été élu au suffrage universel pour représenter ou pour parler au nom de tous les députés yango ba bengi le président et nous à notre tour tokendaki na mbwe la loge na Kisantu basali masolo to bimisi Verkis Kiamonga na président tant to bimisi Verkis Kiamonga na président toye ezaki na 2018 to bandi boulot to bandi ko sala tant to sala Verkis abeli pour la première fois santé bien tiers bon atali na statut na biso lobby en cas de déplacement le président du conseil d'administration a le droit de céder l'intérim à n'importe quel administrateur de son choix. Et comment ma bongo na statut. Na bossé encore article wana comment isa article combien ben je connais quand même la paragraphe ya on a le bien ngo awa. C'est-à-dire Verkis a koyo tika même nga que bon Adrisha représenter nga tika la c'est l'intérim. Mais loko la Verkis atalaki ke par rapport à âge na biso tout na conseil d'administration on a appris c'est nyokalongo mutaki les plus âgés. OK. Bazaka na ba conflit na bango ya kala o ba welaka basi ba makamna bango buzoba ya kala et leka ba bongisa ya ibiki petit na ngatu sito bongisa na limbisa na senga ye bolimbisa limbisanga njoka te nyoka longa lalela makamwana nzala avant na ona motema abota rancœur na motema na ye nyoka longo oui tant to komi na Sokoda njoka te nyoka longo faisait des manœuvres dilatoires ou des tergiversances pour na koluka comment akoyi ko couler qui a mongana quand même na preuve que nyoka longo a moté ma bé envers mais nazo lobati ngam nazo lobango je l'ai dit na émission nazo lobayango yemo be nyoka longo yebi yango mais en lui voyant comme ça à l'axarabiso image on a c'est ça alors tant to komi na parler na kati ya assemblée ba élire biso to yeto bani musala pas Verkis qui est malade azongi première fois deuxième fois azongi troisième fois tant Verkis qui
Nyoka Longo a bengi ba administrateur. Agina petit na ye moko wana azali le député Paul Balenza. OK. Ba yokana ba Paul Balenza na ba Philippe Lubasu, ba Elombe Sukari, ba Masumo de Brende, ba memani ke non, mutu na photo longola ye. Ndeni ye ka fois la président depuis azara ye ka liboso te cette fois-là, moi je vais diriger. Biso ba futara biso salaire par mois te mensuellement, te ba futara biso par jeton de présence. Okay. Donc ceux qui te presté réunion parce que biso le conseil d'administration est l'organe de contrôle et d'orientation et à société. Biso toza ba konzi parce que nous sommes l'émanation de l'Assemblée générale. L'Assemblée nous émane le pouvoir comme l'Assemblée étant une personne morale, nous, les personnes physiques, nous exerçons ce pouvoir. Alors, tant que côté nakata makambo, nyoka longa bandiko benga ba administrateur, que non, ba mbongo ba pesa bino ba jeton de présence, les amuke, tant que banda qui ba pesa $200 par séance. Par séance. Donc surtout les araketo se réunir après la réunion. 200 signés, 200 signés. Demora parlement etambola. Voilà. Alors, tango sikoyo eko koma sikoyo ke nyoka longo tango eko benga ba administrateur à côté bango ke non, moi je vais vous donner plus que $200. OK. Combien ba yokani na outil la bino $500. Et puis na osala en sorte que parce que selon bisous nous fonctionnons relatif na ba loi ya conformément na ba loi ya OADA. Alors makamino so biso sala katolanda mamba OADA lobi nini ba société coopérative nyo surtout ya monde. Oui, il y a Afrique tout là-bas. Il y a Afrique et fonctionne selon ba statut à loi ya OADA en conformité nango. Alors, et lobike ba réunion izala et cause là que par mois bobeta 3-4 réunions et ça la marate. Mais nyoka longo déjà bandaki tant kaka ba sali vers qui sale jeu, vers qui sa zongi télémélier to lingi yote ba sali ba émission ba ke ba corrompre un certain ministre de la culture na mboko yo alongwa déjà tant ba corrompre ministre wana sali lettre que Verkis pendant le loge était suspend fanana nous jusqu'à nouvel ordre so oza monique oza na ba preuve kende na parquet Bosamba, quelle est la justice pour ça? Est-ce que le ministre avait le droit de suspendre le dauphin oui, mais non. À cause suspendre, comment dirais-je? Ça sera par l'entremise, il y a un administrateur. Okay. Lui n'a pas ce droit. Le ministre n'a qu'un œil, mais n'a pas un bras. Voilà, n'a pas un bras ou une main. Mais il a juste un œil. Parce que ministre et à tutelle, l'État congolais m'a tapé si biso droit, il y a qu'à percevoir. Sur toute l'étendue à Congo. Le droit wana oya ya gestion collective, il y a droit d'auteur. On tape ça à l'État. Mais l'État tant appelé sur eloko wana qui au salé là. Quoi que ça makambu yo moko bando sala, mais faut taper mutu moko ya ozala la garant. Oya banda ozana lisu et pas ya monique bozo potana mutu na fa beta mesa que tete bozonga bo parce que biso nous sommes na kati branche na e. Tous na branche ya tous na culturel. Voilà. Alors ministre de tutelle azana quand même na liloba donc azala ko la papa na kati ndako bana bazo bunda mais papa azana droit au vanda que non bana koto e bosololi bien te boyana qu'est-ce qui ne va pas te ya betinga mbata no te mais bon yo avant ba beton mbata yo salaki ni no te bon yo lo bana te ya zo ki biki wana voilà ministre rôle na yango wana bon to sala bo sanga allez bo senga na pardon c'est ça le rôle la ministre de tutelle yambo ya sérieux wana sali lettre pas vers qui s'afandi. Tant que tozo potana wana déjà ngai na timbela ki nyoka longo bendi $10,000. Abimisa on a ndenge ya voix frauduleuse parce que nazo rappeler na batu. Na Sokoda na ba société coopérative nyo surtout ba fonctionnaka na ba loi collégiale. Que veut dire la loi collégiale? Rien ne peut se faire à l'insu ya baninga. Okay. Tout se fait dans la collégialité. Nenini Tonito bimisa mbongo poto sala boye. Bon, mais sabon te boto kuta na kati ya réunion ya conseil d'administration. To kuta na salle de réunion to se réunir. Yo moto misi ide mbongo ne obima pona ni oteta la bo défendre idée mbongo ne obima pourquoi? Tu défends ton idée. Voilà idée na ngeza boye moni so to sala bon, qui sont pour, qui s'abstiennent, qui sont contre. Et les karabongo, ceux qui majorité baza pour. Loi eleki, et comme on est eleki, ndenge ka on en a parlement. Donc nous fonctionnons de la même manière que les députés fonctionnent dans le parlement. Voilà.
Mais alors, tu commences à un niveau pendant que collégialité, ça tenir que l'on a bendi DG na mopanzi à côté de idéologie. DGP, avec un souci à comme DG full poids, avec un DG intérimaire. Je sais que si abinga na comme so DG full petit nanga, nana besoin de benda 10 000 mots bon que les États-Unis na balarte. Déjà misimbo ngona apesi ango yokalongo. Mais selon Batou bazola de mission bato maïle bazali. Lorsque nous évoquons la loi collégiale ou la collégialité et qu'une somme d'argent est sortie à l'insu des autres, c'est déjà un détournement. Et ça détournement. Donc moibi, détournement na lingala moibi. Donc nous kalonga bana ina ko yiba 10 000 $. Et moi quand j'avais su cela, j'avais compris cela, j'ai haussé les tons, je dis monsieur, tu vas restituer cette somme d'argent. OK. Tu vas nous restituer cette somme d'argent. L'argent que ça. Mon argent, ça quand? Mais c'est l'administrateur Joseph Mvula. Non, Andimé quand même qui a raison, c'est 10 000 $. Donc, au vie au sud de tous. Bon, ils ont gâté. Tilelo, ils ont gâté. Moi, quand j'avais compris cela, Ngaï Nazara ba nature, Ngaï homme de principe. S'il te plaît, vous avez quand même de preuves qu'il avait obtenu le somme de 10 000 $. Mais j'ai de preuves. Est-ce qu'il faut avoir de preuves? L'État tente non. Il faut avoir quand même de preuves. Nyoka Longo, son akosi, portenga sous plainte, n'ongo fundaranga, nazonga sous makala. So ozora 10 000 te po ba document na nazana. So ozora 10 000 te, fiotola monoko. Donc azora 10 000 $. Nyoka a 10 000, allez. Tant que tout n'a commis la tergiversance, jusqu'à la preuve du contraire, l'argent n'a jamais été restitué. Et banda qui déjà m'a bé, mon banda déjà m'a bé wana. Tant on a mungana haussé le ton à l'équipe na TV, d'abord on a benga qui na bino. Tous l'endroit le plus propice pour nabiso, c'est la réunion ou le réunion du conseil d'administration. Durant toutes les réunions, moi je suis en train de t'interpeller afin que tu restitues la somme d'argent. Tu veux pas. Alors moi maintenant je vais hausser les tons. Je passerai à la télé parce que nous sommes bités à des sérieux problèmes. L'artiste est foutamité, ni personnel la biso bazo foutamate, toi na nyongwa ndaku, toi na nyongwa avocat, mais toi tu te permets le luxe ya kolongo la ko soustraire 10 000 $ na mbongo. Oh, avec ces 10 000 to ko salata, to futata moi ba transport ba personnel ba nini vanda. Biso ko to ko sala ba réunion à valoir. À valoir il a qu'ici, vous allez réunion ba futi binote réunion à Nyongo. Mais dans l'entretien à soustraire 10 000 $. Tant on a dit qu'on est na TV na salara émission na Boduga. Après l'émission, nous kalongo accueilli à côté na ba relation. Na vanda je me suis réuni puis à conseil d'administration na moni ba mbila ba côté. Ba yeba zwanga ba ti na ndenge ki pa ba zunga to keti na parquet. C'était vers 16h et puis nous kalongo à salango, c'était juste un vendredi. Donc ba kanga vendredi, pa yebike na ola la samedi, dimanche, lundi balamoko mapé makala. Tant on a qui makala, na komi pe na makala, na fandi, tu vas dire ko samba, mais tout le juge, juridiction ya Congo, tout bazolo bake, ton dossier est vide. Mais nous ne comprenons pas comment est-ce que tu es incarcéré ici dans la prison centrale de Makala. Ton dossier est vide. Oh, Nyoka Longwa, Isaki na relation moko boye. Relation na sikoyo, Isaki procureur moko boye, na opesa kutango communauté pour na opesa gaz. Procureur wana bengana ki basali masolo tinande bakanga inga. Sikoyo tango nazo samba nazana makala, so na sambi dossier nangezo mona ki par rapport ndenge nazo plaider, on sent que nazana problème à mabete. Je l'ai jamais. Il y a le baki qui afunda inga pona ido. Imputation dommageable. Abaki imputation dommageable. Mais na kati ya émission il y avait pas des imputations dommageables. Maintenant et ça là qui déjà bouzoba. Son prendre et puis c'est déjà bouzoba. Ba juge ba zamaele ba monique non makambo yo ya compliqué. Je me suis surtout ba kenda penda et comme bien que ba tikanga ba kati likambo na super raison. Bon madame faut futa autant ndenge zaka ba droit wana madame pas fouti. Ba juge ba kiti ba bengi madame maman mobile nous a pas problème na batu azora basi ya batu benini pour mo konzi moka uto benga. Penda que dossier ya mutu na botika eka bongo. Botika ngo bongo muta komeka obimisa e na osapprendre na e. Alors, tout samba kiti soukanango na beti 2 mois 4 jours. D'autant on a beti je crois 2 mois à 15 jours. Na comme le chef de l'État Joseph Kabila na comme le na bino excellence talanga na problème boye
bakangi ngai naza na prison centrale à Makala talabo. Chef gouvernement ya Fachi to na wana Fachi mais baza na coalition na bango ya FCC Cash. Na comme le chef de l'État, ngala sa campagne chef de l'État, j'ai chanté pour le chef de l'État Raïs. Raïs s'appelle Sangambongo, donc avec Moutoyo, vraiment j'ai entretenu de très bonnes relations. Et jusqu'à la preuve du contraire, oui. Vraiment grâce à Naye, il m'a ouvert beaucoup des horizons, quoi, beaucoup d'horizons. Président, ancien président. Mais non, pourquoi? Je suis libre, je suis congolais. Moi, je fonctionne en électron libre. Je n'ai pas de complexité. Je m'en fous éperdument. Kabila, je l'aime. Il m'a aidé. Kabila paie 50 000 $. Du coup, boy. Na somi ba instrument na kenga kendaki end. Na somi ba instrument na sali boy na sembo na même femme na aki malade na memi na hospitalisé na end na batro hospital bat ba yebi. OK. Et tant on a na katia na end kuna comme na numéro à Raïs. Tant basali femme première intervention opération Simbité na comme la Raïs. A tindi mongo 38 000 et il sous na end. Nous avons vraiment beaucoup de respect na Joseph Kabila Kabange. Alors, yango wana siko tango ekomi nengwana Raïs Ipsingai voir Némi a comme le message que voir Némi Moulania. La bengi excellence Némi du cabinet. Ouais, la bengi excellence Némi nde mutu a bete ka coup de fil la bengi procureur wana. Procureur tanga yoki ayibi ke Némi mutachaka bango na ba poste wana. OK. Bo so tiki mutona tel lundi musale sili. Samedi na vanda na ba 0h na mona ba yebi misanga. C'est comme ça que ngana bimaki. Et tant on a bimi na ye tovandi. Et comme il faut passer à l'Assemblée générale, ministre de la Culture, ah boy, ah ben non, parce qu'il y a l'autre camp qui est lésé. La société, monsieur Soubaza, lésé. Mais il y a l'Assemblée, pourquoi? Moi, la ligne, je préfère bosser la table ronde. Table rase, après, il y a une table ronde. Donc, facile table rase, donc beaucoup de solo là. Bon, on a pas de divergence, pas de convergence, beaucoup de société et de l'avant. Voilà. Nous, on n'a pas voulu. A télémeli ministre et Otozana et Lelo habitenga dans sala on a madame a télémeli madame Catherine Katungu Fora a télémeli eti suka basali assemblée fallacieuse assemblée mayuya. D'abord l'assemblée cette assemblée n'a pas été faite n'a pas respecté les délais. Vous avez participé aussi à l'assemblée? Non, je ne peux pas participer parce que moi j'étais parmi les pétitionnaires. Donc les gens, j'étais parmi les gens lésés. Bato baki lésé na comportement ya nyoka longo na comportement ya conseil d'administration de bazo tambusa. To yebaki de yaki bako yiba to yebaki moyibe kozala. Po to yebi ndenge ba tambusi société na poto de 2019, 2021, 2022 to moni yango. Bon lokola nyoka longo alingaki koyoka te. Il s'est entêté, il est allé faire il a eu una assemblée na yona basali assemblée mayu ya d'abord ba respecter délai. Nous avons respecté l'été basali et puis assemblée ça la manandenga robata maté. Place pour ça l'assemblée il faut batubaïba. OK. Ministère faut après assemblée, ministère faut passer bino cutis ya ministère. Et puis procès verbal ya assemblée na bino na il faut ils alla publier dans le journal officiel, chose qui n'a jamais été faite jusqu'à ces jours. Bakenda basala assemblée, loko ezaki assemblée mayuya. Ministre alobino ngala pekisi bino bosala pour naza maman. Na monique bino bozo potana. Neni yozo bendaka batu pourquoi yo lingi vérité te? Ngala lingi madame ministre a komeli verkis a komeli pe nyoka longo. Botika ba makamna na ko wela na bokende na assemblée ma va assemblée boya bosa na table rase, to préparer table ronde moko bien après bokende na assemblée. Nyoka longo aboy verkis a kia la nina ba parquet verkis a gagné procès. Mais nyoka longo le rôle a un esprit à corruption, a kena ba justice a mboka na biso a corrompre. Tibaye penda verkis toyitozongise musala avec un arrêt à cour d'appel. Il avait gagné. Que non, c'est lui le PCA. OK. Mais basali vie kanai, babando salavie ba mayu ya vie ba toke au code ko installer ko réinstaller verkis na ba huissier de justice to koma kuna bobu. Mutu moko bo atinda batu ba ya bakanga batu. Bakanga na vie verkis ba memaye na kata parquet. On vit Azali, Azaki chancelier à ordre national de Léopard, Azalaki officier donc à Sukisa et pas il mérite on est Soukaraya à Sukisa. Bakou Kangaye ba mémé na parquet. Avant ba Kangaye il faut qu'il y ait une cérémonie. Il faut pas lever dans nos immunités nae. Ba salaki angote ba kena indengwana. Ce qu'on vit à un village na ba malade pe via Suba na Bilamba. Malade oui malade avec qui c'est banda wana.
azaki na ye moto abelaka na ye azaki na baflébite baulcère bapota badiabétique mais jour wana l'émotion qu'il avait subi calculer mokolo abimiso ya pembe moni so mo ana mpandi malobezo malora double donc via zo kokoloba te sukarango na pourquoi ba yo relaxer vie batiki mais tant batiki le choc qu'il avait subi apparemment il monte même peine les wa on a zo lobati voilà le choc qu'il avait subi ndé mema vieux pas tovani na ye tozo keneka ba parquer mais via comme gobela omona ala la buke bien te nazo ka mutema nite zo vimba nazo ka boye je me suis pas via ça la AVC. Je comprends parce que il faut que les gens parviennent à comprendre que vie oyo ki amwanga na ko vivre na Congo awa na ebité so akosa la AVC na nini faire qui savait tout. C'était un millionnaire vers qui ça zoti ma kosimba vers qui c'était un mboko Sabam, ça sème. Et Foutara, ils sont artistes mon à Congo, bah Foutara qui n'était verkiste. Parce que lui, il fut producteur. Il a produit pas mal d'artistes. Dans la loi, on a mis sur la société de droit d'auteur. Ceux qui ont des artistes, on a produit Rio. Donc ceux qui ont payé $100, on a fait $100. Donc ils ont 50-50. Ok. Alors Verkis a produit ça combien d'artistes? Alors 50%, il y a bango légalement. N'engeza. C'est la convention à Genève. Et à part ça, Azamuto a yimbi asaliba nzembo ebele azala album ebele. Il y a succès était kama et Salade Verkis ti akufi pardon akufi na ba âge on a 78 ans. Verkis azalaki ngana vanda pena bo Verkis ba bengisi na Kenya na madame Tamasha. Azana besoin de reproduire banzembo à Verkis. Na Kenya banzembo à Verkis succès à danger. Via Kenda ngana mon avis a songi pena bo $150,000 madame Tamasha pessier. Bato bazo mono on dirait à vida na mais via zolia na musique. Je comprends. Alors sur ce Kiamonga na kwa yo sala AVCT azanga ki lipata azanga Kiamonga na tout ce qu'il voulait. Nga to vana na vie mo comme ba courant quand de kendara begi batasnel oh mais bino mo na courir zo kene pas nga mais bino mozo nyokolanga vraiment oh te lobi na tongo ka bo via benga bi petit nga oh donc il y a un groupe de panneaux solaires nini industriels na sombango kaka fait que une semaine et ozonga na mama na ba panneaux oyo ko ko alimenter nde to na bandal mobimba izanga pa na ewana azana mama na ba panneaux solaires so talanga yo mo oyo ka somo alors vie aki muto aki vivre noblesse ba nyoka longo ba ko defa ba mbongo pas Verkis na misunanga. J'ai des documents. Soit tu es na leki na on a TV na laxisus. Pour la leka na opé déjà. Moi ben na mon âme président, aide-moi s'il vous plaît. J'ai des sérieuses difficultés. Bon yuza leki na ngai botinda kaka. Petit o tinda ka tindi. Lem so payer mo kai signer quoi signer. A so defa mbongo. Azongi ça peut-être tilelo. Tilelo ezongate. Mais il faut la famille à s'en charger nango. Non, wana famille moi na ya Verkis ki mongana VV Jean-Yves à ko s'en charger. Au moins nyoka lo onde azana ba sérieux problème. Ok. Batu na Congo ba koka ko dénicher été. Po nyoka longo ngata na comme administrateur, na tali ki tozana ba nyoka longo na bi. Oh! Vieux na mona ki sérieux, vieux moko net, vieux moko logique. Na bino pas ba via bonde tozo maele. Mais tant on a continué à Sokoda, j'ai compris que non. C'était pas le cas. Donc vous me goûtez na vivre na Kulu na na vivre na aye. Ah bon? Na je biso solo. Non, vieux moko azana cœurté. Je me souviens na ipsa na loba bena que non, mais nani ni vieux. Ba veuve bazo souffrir. Ba veuve na baza basi ba artiste, basi na bisoti. Yo paye l'on se quatre matoko ku foti kata msusu pe orphelin. Ou bien ba veuve pe. Yo kalonga la ba soda, est-ce que soda eza ba veuve? Soda eza ba veuve. Na bi oh, mais ezali ba veuve te kuma ba veuve wana bazo landela bazo landela ba droit ya mibali na bango. Ya mibali na bango. Bazo landela ba droit ya mibali na bango, mais lui c'est pas son cas. Il s'acharnait même envers le veuve na orphelin. Oh, c'est une vérité. Ngana kenda na kenda. Maman na ozote ba papa na lobi na yo Madilou. Na lobi na yo tant Pépé Kalé a koufi. Quelque temps après femme na épée, les femmes na si quoi zaï ko bela. Atindi muto ozombo na Sokoda. Ba pesa été. Ngana ibisi ba on a rien mais pourquoi bozo ça la boy? Bon est-ce que Sokoda est ba veuve? Mais azolanda ba droit mobile nae aza liquidateur azolanda ba droit mobile nae nini yoko memango boy ti nzambe pas sala makamu nae mama wana mama Paulina akufi
mokola kufa ki to sali réunion so nyoka longa za fond na yebisa bango na réunion boy na lobi chers collègues administrateurs, comme nous n'avions pas pu donner cette dame la somme d'argent qu'elle méritait, l'argent du sueur de son mari, to pesa yembongo na soki ezaki ke ba futa ye neti $1000 to double ngo peta $2000 et to okende, ça sera notre seul moyen ya biso mibali to yekole la mwasi na biso. OK. Na pesi bango idée wana nyoka longa aboya yango aboya o sokodi za ya ba vevte. Mais ozotala je me suis tovanda bo mwana feu bi miombale batakaki na bakuluna petona ba papa e ba machette banini azyo na sokoda kolanda ba droit mutu lokola bi miombala sala banzembu ebele koleka nyoka longo na zai ko ba chanson à succès azyo kolanda mbongo papa na ye. Mais je sars azo binisa ngam o administrateur sunga ngai na bi oh yo nani o ngai mona papa bi miombale ngabi ah boni boyko. Mais camarade à papa na yo nyoka longo mutazo gérer sokoda, c'est lui nga na za administrateur to za biso tout ba administrateur mais ya za président na biso, c'est lui qui a la parole. O papa nga la kenda pa na ya binisa nga kaka pesa ba rendez-vous ki nga kaka. Mais faut ta l'état mona na za santé bien té mais ça nini mona ya nani ya vie feu ya lengos même problème. Mona na ya ka kolanda kalanda ka lelo ba zorani pe ba droite. Mais au tel banzem lo la ba move et bi move. Move malesa yo nini na kokate na changer bolingo pa ya banda. Hein? Banzem wana sala ba mama na ngombi. On a succès. Soki disque d'or so ile ba occuper ba disque d'or ba move na faiso ba disque d'or. Mais mutu ndengo wana sala banzem ebele ba Nadine. Banzem ebele. Mwana na ye po ya kozwa droit ya papa na ye ozo PCT tozo asko exemple munene kutu Madilu système Madilu aleki nyoka longo na koyemba aleki na beauté aleki na ki musicien aleki na esprit aleki na gaz succès tout voilà. Mais ba futa Madilu te so nga na pezaka te mbele ba futa Madilu te nga na tango na comme nga na misia Madilu tango na komi mokonzi na sokoda administrateur na bi non ça peut pas aller comme ça ba patron nga baki mi balé defao na Madilu o nga na beta pa na bango na Kester Kester na moni bande kone bazozwa defao azozwa te Madilu azozwa te ah yo kaka ba ko samba pona batu yo lo tala makamno na bi non nous avions reçu mandat pour faire en sorte que les artistes vivent mieux, que les artistes se retrouvent. Ils font partie à artistes malgré nani Madilu akufa. Ti oh bon bando compliqué nga ba tindelo procuration na bengi mama bi à moi c'est Madilu. Atindelo nga procuration na ba document tout ba document na côté ici. Des fois au na bengi, des fois au patindelo nga procuration on a za na Nairobi. Makambo salami papa ti comme ba problème ti suka ba bandi ko futa bango. C'est quoi on a zoka monter ma passi ba futanga. Donc, kofuta ya comme administrateur, mais comme étant artiste et musicien. Bah, futanga $200, bah, futa appelé Madilu $200. Des fois, bah, futa ça $50. Oh. Dans le bi papa. Des fois, au asali banzembo ebele koleka kutu biso tout ndeto vanda. Des fois, asala ba album. Des fois, vous attendez 35 albums. Hein. Ba album ebele, bah, il y a succès tout et simba. Vous foutez ça $50, nga vous futanga 200. Madilu oyo patron nga prêtre yo akomisanga ndenge naza lelo boye bo futaka ye $200 na bandi ko bunda wana bon bref ti ko bunda ti ba ko matsaye na $400 mais tango ba mati Madilu à $400 otala ke manda chante azwaka $800 sam chinto azwaka $950 na ba œuvre nini o ba sala o ba sala ko leka Madilu tabulei bazo futa ye ce qui tamusu $650 mais manda chante leki tabulei na mbongo papa Lutumba manda chante leki na mbongo non faut beau revoir na tout yango no moni faut beau revoir bato bakumisa nyoka longo boye baake amutu mabe asa motema mabe moko monate vraiment vivre na katote même le VGG manga au sa propre artiste na ye ouais atambola na chaise roulant je sais même pas kufa to azali donc VGG manga ya ça dit ba sabota ba boaka kaye boye ko boaka na commune ya Barumbu wana VGG manga zo vandana il vivait dans la pauvreté moi je de preuve moi na kufa na misu na nga na yebi vi wana ya VGG manga ya via zo rosu ba ota mon chaise roulante mais misu ya roulante voilà chaise roulante
misu ya Josar Nio Kalongo atikala koya te na ndaku na ye depuis ba uta poto bazonga. Mais mon frère elo on a zo ka pasi moto zo sa makamba kana ibo me ba autorité mboka on les soutient. Les Camerounais surtout babimisi non. C'est pas que pour d'abord banzembo Nio Kalongo a réunir na ngeza banzembo na yete. Nio Kalongo alekinga na banzembo te. Nga beta 3 albums. J'ai déjà 30 chansons, on a mis ça 10 chansons, 3 albums. Acheter 10 chansons. Antibal, 10 chansons. Alpha 5, 10 chansons. Bon, tu as un single. Tu as un chef de l'État Joseph Kabila. Pour Joseph Kabila fouta Sokoda. Pardon? Raïs, tant que Sali Banzembo. Papa, organisation, ils ont tata wana, ils ont danger. Tu Sali Banzembo Sili. Atindi batunaye baye pena na Sokoda bon par chanson tu es déclaré banzembo ba déclarer banzembo na biso ba futeli yango ba mbongo ebele ba futa to ba nzembo wana ti lelo ele ekotsa mbongo na Sokoda batuniti ba madilu bazana banzembo ebele mais je sais que ça na banzembo ebele te banzembo na yeza banzembo azaiko zaiko ezalaki ya yete kaka même système ya botola verkis et pour bonga n'est pas botola baninga na ezaiko c'est quoi ça qui a été bazala ki ba administrateur bango tout mais baloyi bon donc on la vie à Koufi devait moi d'abord to tiena nous Josar Azala président après tam sous 4 ans bimi ombani après 4 ans ezaki bongo tango ya komi wana tango ya komi wana akangami so ko mosa ndeni abenga ba artiste ma ndeni o mutu wana nga ndefuna zana bino monte ngai bona bongana na moto na nga usala bino ba makamu na ngenge bona bongana akosi po aza pena aibo kosa amemi bango na ba dilatoire a fente bango ba vie wana ba panzani ba komo soutenir tango ba okiye na réunion après 4 ans o te biso to linga ya a continuer on se comprend. Nengatikala. Adrissa Tipoti, pour nous continuons toujours. L'honorable Gaëtan Cordier, un grand merci à Aline Mbabo, partout dans le monde. On a toujours Adrissa Tipoti pour l'un et un membre à Sokoda, au hasard, tout ce qui se passe dans Sokoda. Mais vous avez quand même de bonnes relations avec le vieux Josar Nio Kalongo, au hasard, à autant l'émission. Je n'aurai jamais de bonnes relations envers lui ou avec lui. Jamais. Mais si vous conseil d'administration est-ce que Zalaga, comment ça se passe? Non, mais il y a un que tu es de là. Ok. Alors, pour chuter, nous sommes dans le lobby, ça tourne autour de Yamouibi Naï. Donc, il avait besoin d'Iba. À mon avis, il faut à s'éterniser dans le pouvoir. Mais tant que le ministre a moniqué à saler bras de fer, n'a pas autorité mususu ya ba yuma ya mboka. Il y a des autorités yuma na mboko yo. OK. Autorité pena me yuma mbendre kapumba. Atie pena Josar poa ba te belé minoko belé zo kufanzala me Josar libumu na ye bio ye mo aliaka. Ministre a moniqué na comme na bras de fer na ba konzi na ba autorité mususu bon na tiki nanga. Biso pe to tiki. Tango to tiki. Mais tant to tiki lié, gérer ce que société bien. Azu ba malanda ngombe na ye ba manda chante ba samtintu ba soleka na ba TV bo zo mona o te biso Josar sala bien lelo Josar yibi 2,400,000 na Sokoda 2,400,000 $. Papa tout ça na parquet tout petit parquet. Mais est-ce que ba ranson ba financer Koffi Olomide ba Koffi Olomide patron wana patron de la musique patron azara na ba makambo na takota na été aboya na ye Koffi au moins ba Koffi ba bato beaucoup de respect. Voilà Koffi Olomide grand frère na biso mo pao légende. Salut yango na petit na yo je pena et certain ma vie on a pas vie au photo respectable pour il a battu sa vie avec ses propres efforts il est devenu ce qu'il est aujourd'hui Koffi aller na Mokongo ya baninga te aller na Mokongo baninga te pour comment à forger vie na ye mais je sais azo continuer aller na Mokongo baninga yango auto beta 2,400,000 c'est quoi tango justice ça tango non yango nazo lobati ba autorité au batala ka ba émission faut ba autorité compétent on n'a pas besoin des autorités au gaga ya kibudigi non alors ba autorité compétente ya mboka na biso nazo kamwa neti siko to na parquet biso tangu ya yibi to fundi na parquet OK to fundi na parquet pendant que tozo samba DG ya Sokoda muto ayena ba preuve OK ya moyibi ke via yibi tala bala yango oh mboka kotake miyo boye biso to zuka to monika ka
100 et quelques mille. 800 et quelques mille et mon anité. Nani, yé. Bon, toke la justice te porter plainte. Mais toke la justice en haut, tozo kende, tozo mona kaka. Tozo samba. Oh, pièce contre pièce, bah, il n'y a pas pièce. Je sais rien, il n'y a pas pièce. Pièce exacte. Mais, net il lelo a sambi. Bah, tout ni ma kamana, oui, je reconnais, na zora bambongo, mais tu zora, na zora, déjà pas zoaka. Déjà lobby, ngai, so na zoaka bambongo. Ya yo, ba preuve yo zo la bambongo, ba document yango yo. Mais, pesa pe ba preuve nanga. Ba document et ba preuve yo, la kisakenga pe na zora bambongo. Exact. Mais yo zolo ba ya déjà na monoko, ya yo yango tangible, palpable. Et que fera la justice? Et que fait la justice? Là, tu n'as pas parqué, nous avons encore la beauté, tu es parqué depuis le matin. Nous étions là depuis 8 heures. Vous comprenez? C'est-à-dire, et ça m'a cambo autorité en bas canabiso, balongolo nan ba sentiment. Parce qu'il y a un sentiment, ils ont même bango na bambri. Vous comprenez? Mon tout le monde boye pokaka, abona boye abinaka abinisarabino bokena bandule na yebo sepela, ayibi abomi mutu bo côté lié. État de droit eza wapi. Voilà l'état de droit papa. État de droit eza wapi. Tango lelo tozolo ba biso ba artiste mboka to yo to kena ba élection. Hein? Yo kasi bina mutu ni tinga bina avant. D'abord ni tinga na carte d'électeur na ozoate. Oh, non mais je m'en fous éperdument. Na ozoate. Il faut se bon so gi. Na lobby hein. Landanga. Na lobby hein. Ngai na tambolaka. Même Léon a aussi parqué, j'ai mon passeport. Passeport nanga yango. Vous comprenez? Dans un passeport nanga. Makambo carte d'électeur na rezoité pour la voter mututé. Ngana ko voter mututé na mboka oyo. Mutozo liba. Boye na ba preuve na justice boye. Justice ba sa musate ba zo tergiverser ba bin sarabino. Toke ko ça l'assemblée. Lokola ezara na statut na biso, ce qui un quart y a ba coopérateur baza lésé. Ba moni ma be na kata société, il faut ba kende na autorité administrative compétente à sala ba senga ba sala ba organiser assemblée. Pour l'assemblée nde to ko palier na ba makambutu. Na ba assemblée nde soto reçoit na soto refinga na ko suka na assemblée après to ba résolution. OK. Vous comprenez? Mais toke ko sala assemblée, nyoka longo lwa ebika ke soto sala assemblée ya kwei. Ake pendant na conseil d'état. Ake ko oh à l'assemblée. Oh, à créer ba makamo bou tout le monde a pendant to na place ya na lieu assemblée, na musée national. To vandi boy tout le monde aura pas lettre kiti. Ordonnance suspendant l'arrêté ministériel convoquant l'assemblée générale. Mais pourquoi il a peur de l'assemblée? Pour l'assemblée, nous avons le confité, nous avons monté les policiers, bazali maramto mezali, to lo bana ba vérité. Yo lo binga na iba ki laksa preuve yango. Yo lo binga na saibo lakisa preuve yango. Ah omoni, bon, loko la boye bon, allez, bato ba bezan loko ba juge bazara ba katike no yo to suspendre no vendre. C'est comme ça les kaka. Mais lui ne veut pas de cette assemblée. Pourquoi? L'assemblée n'est pas un couteau. L'assemblée n'est pas une arme. Oh yazo qui m'assemblée pourquoi? C'est là où to sambine na to sambane na parquet, to sambane sous un conseil d'état. OK. Conseil d'état, to c'est la siko conseil d'état ba pesa biso sikoyo parce que ba pesa biso réponse, ba pesa biso arrêté et pardon ordonnance oyo et ko convoquer ce ko assemblée. Pour ba doit suspendre la assemblée. To boya ki ko ça la refus d'obtempérer, tout le monde que l'état nous devons respecter l'état congolais parce que personne n'est au-dessus de la loi. OK. Mais ce n'est pas que nous devons respecter la loi ou l'État et lui n'a pas le droit de respecter l'État. Nous, quand on s'était mozombo, baza bangolais ba ya ba kota na mboko yo. Lelo temps bazolo ba loi tiani wana ya de père et de mère. Nous quand on ça les loroté. Aza angolais, un angolais à côté na mboka le rôle bin sarabino mkongo koba, bokomi ko pesa yebo opportunité, moto ndeko na bino bazo lela bazo souffrir. Biso tout le monde na pasi na bana, tout temps que ça bana na pasi ngala na ndaku na poto na futa na ndaku na poto. Nga bana na poto na tinda mbongo kolia. Ne na lo bano bo il était prévu lelo na tinda la bana mbongo ya futa ndaku. Mais nazo zongo ndeni. Tobeta su na poto te ba makambo kufa, a producteur bazara susute. Nous sommes dévoués à notre triste sort. Les autorités doivent quand même avoir pitié de nous.
Tozo égayé bango dans un studio, je suis en train de bosser. Nze mwane ko bimé bando betaka ba fête na bango. Mais comment est-ce que ils permettent en sorte que motoloko la nyoka longo azo faire chier ba orphelin, ba veuve, toute une communauté bazo kemba. Po ya komi ko somba bandako depuis nyoka longo beta na zaiko, ala kisa buko lupango ya somba na zaiko. Ezate asombe mapango mibale na makampa na somi moko na njili na mbongo asokoda. Na mbongo ba artiste chef de l'état Fachi beto auto pesa mbongo mobo et les aki 3 millions mais katakata ko eli Josar 1,7 million mbongo neza wapi apesa nani abenga quelques artistes de son obédience moi 10 000 moi 5 000 papa après on m'a fouta les restes ya moi zo somba bandako. Comment toi tu peux t'enrichir kaka na mi Congo ya bato mais pour comme pas papa Fachi et au Sengani. Piso, il faut que ne pas Fachi à chef de l'État. Mais oui, beaucoup ça l'appelle moi lettre, mon boyer, vous plaît. Nyon surtout au basala kato sali. Ah, to comme le chef de la présidence, voilà. To comme la primature, voilà. To comme la instance judiciaire nyon so yamboka, to comme la boye, to comme la boye, to comme la boye. Tous en bas documents, nous avons de preuves. Tant au ministre a lobby kassa l'assemblée, nous avions écrit. To comme le comme là. Dans le bien, nous avions écrit à toutes les instances Yambokoyo. Réponse est mon anate. Bango tout ba yobi na ramu Kongo koba bazo tikaye anyo kolani ba congolais. Yango ngana loba ngana voter te na mokoyo. So ba oboma ba boya venez me tuer. Ngana ba nature bato ba bomara bango na molilité ba bomara pena na tête haute telemi pena bomara ba kimba. Mais ça c'est po bato ba moni mais etikalio famille na yo descendance na yo un jour okuta na pena ba koko adrisha tamso moko pa obimara so inani ozoka problème. Donc ngana banga gutu ba biloko papa mbate. Ça énerve. C'est révoltant. Comme on a dit sur artistes, nous sommes dévoués à notre triste sort, nous crèvons, nous souffrons, on fait 2, 4, 5 jours dans le studio pour travailler et générer, créer des actes générateurs qui vont générer l'argent au sein de la société et que cet argent n'est pas rétrocédé. Non. On ne peut pas continuer comme ça. Surtout l'État ça quelque chose, apparemment l'État. Non, l'État, na lobby, l'État biso na lobby papa, biso zaki awa. Biso zaki awa li kamuke papa Kabila, so bo beleli pour mon pe acte ça. Mais to beleli makambo, to beleli pe papa Fati. To leli partout, to tamboli partout. Mais comment est-ce que mutu azana tort? Nga pena na zolo bayango na mboko nga na voter te. Na voter mutu te. Ah, na ko tikala ka nenge wana. So bo monika bo manga pour na voter te, je m'en fous éperdument. Venez me tuer. Non, vous êtes libre. Non, je suis libre. Non, je ne peux jamais accepter que quelqu'un qui est en train de s'enrichir na ba mitoki na biso, nous broyons du noir, nous crèvons. Biso zo nyokoma, to lala na ba studio wa, tala ba na ba condition pas ngungi, bo vandi bo bati malili makasi, il arrive des fois malili leki, je sais tu kakata akatina nu, bo pemi chaleur. Non, nyoso tu wana po mutu moko boye foya ko lia bambongo. Parce que banze mona biso, ngai nazalaka fier. Banze mona biso ebetaka niti ngana olakisa yo nazana ngona téléphone aso ina tindela ngona tindela yo acheter l'album que j'ai fait il y a 23 ans na utiko ba uto tindela nga ba document ya Fnac vente il y a août 2022 album nanga na Fnac ba otekango dona moni ba muta ba sombi album nanga et so ba sombi e bimaka pour Fnac nde mutu pesaka ke o certifié pour muta zo disque d'or ça passe par le Fnac nde mutu alandela makambo tia ko epsa na ça semble ça bam ke non mutu au nombre ba vente sali po mundele c'est la transparence mais côté mindele ko tozwa na nguna nazwaka nanga nazwaka na sabam mais et pas na bisonde ça pose problème ozomona OK omoni nazwaka na sabam mais na sabam nazwaka mbonga muke. Parce que, dans le bien, ça c'est mon pays d'origine. Ne me dis pas que na poto ba beta disque ya wera obe ya jibewe ya kofi to nan koleka na mboka na ye. Na bete sozo comprendre. Je comprends. Alors, nos musiques sont jouées communautairement. Mais awa na kati ya mboka na biso la musique se fait jouer nationalement. Toute une nation joue nos musiques. C'est là où je peux. Donc s'il faut gagner de l'argent, je vais gagner beaucoup d'argent na kati ya mboka nanga. Parce que na mboka nanga ba betaranga. On se comprend. Mais si ko na poto ba betar biso ba beta ya danger té. Ba betu ya danger té. Nga na yebi une fois ndeko nanga Emenkano que je salue mon frère
Bonne année, mon frère bien-aimé, Aimé Kanou. Aimé Kanou, tu vends pena bona sokoda, ça va mettre des mbongo. Ça va moussa sème comme ça. 4 héros ya Pamba. Putain. Oui. Mais, pourquoi cela? Parce que, on est un pays d'origine n'a été. Vous comprenez? Mais dans le pays d'origine, il faut pas foutre. Il faut que même quand on est partout. Partout, je dis bien partout. Jusqu'aujourd'hui. Alors, donc, il y a un lobby qui est Mboka Nabiso, il faut pas restructurer ma mentalité pour pas me pesape tonus na baninga. Pourquoi ba konzi Nabiso ba un esprit mo s'enrichir mo ali atamola na bakar mais musalo nga nazo sala kaka pour futanga bino bolingi ofungola jeté. Moutazo nyokola biso poto vivre te bino bozo PCK pouvoir yende fazala yende. Quelle dictature. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Baluzolo Bambi, il faut bazonga na mbogo. Tolérance zéro. Donc il faut Baluzolo Bambi bazonga parce que là tu vas comprendre le système on est ça là. Mais tout le monde vient dans le studio. Tout chité na biso na mamba sokuda. Et juste pour que nous sous qu'on a parqué. Si on se ses alliés. Jeudi, on dirait comptable fois qu'il est sur ma pièce moussous. Parce que jusque là, non, na obenga bino. Obenga bino. Nga benane nazawa donc na évité quoi. Tu es le seul aux olités vraiment nango. Mais apparemment surtout ndeko musicien moussous. Mais so moni musicien zo inanga za muto obédience à Nyoka Longo parce que Nyoka Longo a créé une obédience à soi. OK. Une obédience à lui. Donc, Batouana Baza, soyi a joué net $100,000, a benga bantam sous moi 400. Ya mbalakate ya moufatina, via solo là, 400. Pour, et ça passe. Passe comme ça, bamasta bongo. Les amis ne connaissent même plus, ne reconnaissent même plus leurs droits. Donc, mutumoko oyo, bazo bunda de façon qu'il y a banda au foot abino mbongo yo que zumbongo na yo ko somba pe moi voiture ko somba pe moi loko kala na soneke zaka bongo ba pesi mutumbongo benda ba sombika. Vous comprenez? Ba sombi mabele. Mais les lo ba foot rabiso ba miette ba $400 ba 700 ba 800 sana on ba mbo ba fo mbongo. Mais dans l'entretemps bongo ezokota or na statut na biso ezali surtout côté 100%. Sur 100% ya ba revenu na biso ya perception, 70% et bengi 70% eza pona ba futa ba artiste ba ya en droit. 5% ekota na part sociale, 25% ekota na ba frais de fonctionnement. OK. Donc surtout ça na 1 million, $700,000 faut ba futa ngo ba artiste. 700,000 ba futi ba artiste, 50,000 Batiango, na part sociale, $25,000. Pardon. Moutou ezo chauffé nga route. Mais Blaise Boula pas qui azala rapé na bokonziona. Blaise Boula batu baloba komba Blaise ba ne mayele te. Blaise azala mokonzité. OK. Blaise azala ki administrateur kaniti ngai. Azala ki adjoint ya mokonzi, adjoint ya PCA. Okay. S'il y avait des malfrats ou des malfaits, ou la société, ça ne peut jamais retomber sur Blaise Boula. Voilà. Cela aurait dû retomber sur la tête de Jacques Mondonga, qui fut le président du conseil d'administration. Okay. Blaise n'a jamais volé, Blaise n'a jamais géré. Blaise Azaki Moutou, je comprends. Je comprends. Il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que de mauvais chefs. Mais comment yo chef kanyo muyibi te ba okanga subalterne no muyibi aussi longtemps que yo toujours gérer au quotidien. Vous comprenez? Non. Blaise Boula gérera qui société. Blaise Boula za qui lumière et société wana. Donc star no komoko boye asola kitoko netinga na kota sokoda grâce à Blaise Boula. OK. Na kolinga ngoti na ko babiloko ba vieux ya miyibi na kota te. Mais dans l'entretemps, je fus membre à Soneka. Blaise Albi, mon frère, que tu le veuilles ou pas, tes droits seront exploités. Tami oyoko ta adhéré au bandozoa, tami et toi avec le temps et puis la société va croître l'un de ces 4 matins. Donc Blaise mta kotsa ba même ba lo fombo c'est Blaise. Blaise mta benda biso boko ta tito koti. Blaise ba période ba Blaise wana ba Blaise ba sala qui est fort. Ba bengisa me biso toujours ba droit euta na sabam. Ba ben ango ba droit de réciprocité. Vous comprenez?
Mais depuis toza awana na Sokoda, boye bisanga mon colonie ni saba metinda mbongo. Toutes les sociétés sœurs batine de la biso mbongo te. Pourquoi? Parce que toza ba membre ya OMPT, toza na kati ya Sizakte. Donc ba cotisation bato ba tiaka biso tiaka te. Nous vivons clandestinement. Donc la Sokoda est une société clandestine. Selon les normes relatives na ba résolution, il y a convention à Genève. C'est ce que je comprends. Okay. Donc, on a zoloba, mutoaza mayele, mutoaza vena na tête qui a un caboche, à comprendre que mutoyo a déniché, a décortiqué ma solo. Moni, donc voilà. Merci, vous êtes nombreux à nous suivre. C'était la douche à Tipoti. Pour mettre tout dans le studio. Ah, na osenga bati la somolo. Mais pourquoi préférer d'abord que PCB sous un vrai na moni na utuko yoka ngamoko to manka ki mo kala le 2023 lingo PCB son. Pourquoi beaucoup de temps? Beaucoup de temps, c'est par rapport à vie à moto. Au monde où on a la musique na biso o bayebi la musique na biso la raso sali album moko. Tant album wani bimi so ki sali succès. Si tu n'es biso bato kota ba butute nganga te muyibi te bot do mutamaka mama bete. Ba tunu so makama mabe ya bondoki wana. Tant yo sali succès ba ko kende kanga mazita. Ngai babe nga muntu bati ba muloa. Ba lokanga fo na mboko yo. Maman a lokano. Et loko ya haut niveau. On se comprend? C'est-à-dire, tangu, bazo pese loko na nzele ya basobuliongo. Autrement dit, les bolele. Tangu yo kena qui trouve avec sobuliongo, autrement dit, kolo dimba, bango va récupérer Petrus, bendaski de limambe onosula. On se comprend? Ok, je comprends. Ba lokanga to. C'est quoi bako kanganga ba kanganga. Mais Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, le roi a compris que je a changé et tamboli. Na komo tambola na kobanga nzambe na komo tozana basale nzambe ko kinga nzambe na ngala kenda baluzizi la wana. Beta ba 2 semaines na baluzizi la ba ngomba campus wana yebinga so ngomba campus ko bando tanga bat bakenda kuna e bando tanga komo na ngata chaque jour. Na ko kindi ko lela nzambe na binzambe, pourquoi tu m'as abandonné? Yo nzambe oza suprême ya ba makambo nyonso ya mike mike. Mais makambo ya mike mike ba kantu ka tiana na bantu ba tiana na bazo sala ngambru. Dieu restaurer mon anayo. So restaurer ngate na olongo alifanto nayo. Dieu peut comprendre. Abi petit na ngai zala calme. Vandanga mona otinda mo pepe moko ya perestroïka. Mo pepe na tanga ko kita tous les couleurs du best ba ko ya na mbruyi. Tous les bateaux ba ko pesa yo loko de lokano. Boke suka ema ba ko kota na mbruyi, ba ko kota na kitubu. Ya ngomoni bato ngomoni ba ko kota na ba kitubu. Ba msope ya mikolo ba daye. Bamsupe ya ba petit na bango ba ku force vide ba komba sali pe plat bo chubu na maya sali pe plat chubu na maya ba komi normal yango dia ipsenga lobino 2022 ça là déjà plat pour ozo kota 2023 avec maman na succès. Dieu m'a restauré ngana ko korasu oyemba te ngana na mauvais souvenir moko mama tela mona benga nga penza pa petit na nga trésor lokusa ye aza élève ya JC Chituka toko yemba mère abenginga toyemba nzemba FARDC. Voix penezo kufanga mais papa on a parlé à mère ngam na sali ba voix tout oye mana mère na pesi ba dire na sali maquette to na studio vo izobimate na mona na vivango trésor lukusa kufite botu nae pecho na tamso mona nga faut chanter nzoka ki simbi ya chant on kunganer ya au niveau azawa c'est qu'on nzoka te Dieu tant a kikeli la Dieu dialobino yozo lela pa peso ba mpema mais tika lebolele tika na no lebo quand on a vu à Surat, si on continue à vivre à Surat, on m'a appelé bifer et on m'a envoyé au fond. Donc tu gagnes aussi. Tu na zongeli mais malgré na zongeli lebo, mais na si na kota qui na vie à Surat, na comme déjà consacré. Donc na bien parole nga dia mafuta. Bien mon père singa petit na ngoko zongela lebo mais na nenga bien. Zongeli lebo na nenga propre. Comprendre? Voilà. Ozongeli lebo na nenga propre mais wembeli tous pepele ya métaux. Maman na ngai. Oui. D'abord, on a roloba toza na studio, toza na kata studio ASP. Donc, amour de servir son prochain. Et pas il y a ingénieur, prof. Il y a donc l'ingénieur prof enseigner les enfants. Donc, il y a qui simbi ngabe qui simbi, je sais Chituka tozawa. Et pas il n'y a pas le lombe boko yo rapena kongano donc indubile yungu rapena ya sankawewa belonkai déjà non incessamment nena za awa na olelisa ba master kalate ko bango tsonga na bimisi balela obiga yo tumbola be papa chéri fort tumbola papa chéri fort bon
Et ça, tout mon laté. Piano, il y a acheter. Omoni acheter. Bah tu faut pas y comprendre ka. Nga naza polémiste te. Nga linga polémique te. Na mutu mo naza sauvier binga to mo ngani ti mutu mabe. Mais sauf vandi na ngoma la mutu vrai mutu. Piano mo ngani ti fitol. Fitol te. Il y a des gens qui font les solos et les corbeaux et les renards. Il y a des gens qui étaient corbeaux et renoula avec Makambo. Tenez à ce bécoula, on formana. Si on a fait qu'on a si palala, visolongo avec Miando. On appelle ça nuance. T'en appelles ça nuance pour y a quoi ça? Plan na bouche sous la autrement dit dans ça la récupérande. Et tant il y a pas quoi ça y plan à récupérer on a ça adricha. Mais aza mutunanga na faut esprit aza mona mama jibe piana ba salut ya quand même bien. Teto kozana no teto monana na no pété. Ils rappellent nanto to monana tepo neti mikolo na utota la mwamba. Mwamba les gars zo finga nga. Hein mwamba. Mwamba les gars zo finga nga pamba. Mosaka mwamba mosaka. Les gars zo finga nga. Azo pese fingo siko ngape en tant que spiegle na comprendre que bato ba leba misal bon balle de kwanga ya ngwa bazana bulu ba pesa nge fingo poso na beti et puis ça peut tenir à son bec forma nga siko yo forma na nga na pesa ngo beko lobe na ko tika ngo te pesa ko yano comprendre penkoka na boyo répondre bango mwamba mosaka o comprendre na répondre yo te donc pour besoin ngengete na kabangengete musaka o riska benga nga Ibrahim na problème ezate soka otumba tumbi me bouche nanga be na kolobelo côté donc petit nanga fallait alobaka kipaka kokolo donc nga penda ka kipaka kokolo et puis naza soka mvunji comprendre voilà to ingénieur s'il vous plaît tokoyoka tous pepele mbetolo ozo bimela biso d'ici quelques jours kaka ils vont savourer ba radio. Voilà, c'était la Adriche à Tipoti pour tous pépélés tout le toko zongo, c'est vos combis dans quelques jours. Clip Mamoutou, c'est déjà bon. Dans quelques jours, donc incessamment, Nzembo Ezobima. Na olel sasu ba master na lel sabango. Na lel sabango na acheté ba olel la susu. Voilà. To zongo na ba plateforme nyonso. Ba plateforme nyonso à téléchargement bo Nzembo tous pépélés mbetolo. Na ba chaîne étrangère, sur chaîne étrangère donc na vandi trop na kina na bouger pendate ndenge Nzembo ezobima nde na obeta moi tout. OK. Kene moi mikeli lisusu na vandi 6 mois indusa to total rare quoi. Mais que tu feras la bonne promotion de l'album. Oui, je ferai la bonne l'album non, l'album il y a 10 chansons. 10 chansons. Sauf que notre stratégie américaine. To comme bimisa moko inane et ambrena mboka moko susuti tout et bimana coffret. D'accord. Misa bango moko babundaka na moko. Après otobimisa Eva Zalometi. Après Eva Zalometi tobimisa mama. Po ba plein zali oyebi omoni rumbo yo. Ya suna leki nango. Ya nango kutu. Ya na plan mo boye. Kutu na même je tu wana na yo ke ngote mais na omemela ngoka. Mokolo ya mbotama. Nazalaki ngai na mama. Soki nzala na leli mama pesinga libele soki mwangungi atungisinga mama bila seko pupola soki maladi moke mama bengi minganga bakoya kotuba tonga donc wana eobima sikoyo après tous pepele ya mbetolo bon. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Quelques dédicaces na bana monde entier batali bicho et puis on a invité sur le dernier mot par rapport à cette émission. Dernier mot Ali, nazo remercier kaka ingénieur JC Tituka Jean-Claude Tituka Kisimbi, le professeur des élèves enseigner les enfants pour y moutaper sur opportunité ba boulot et salami avec la main d'or ya JC Tituka ingénieur ya ben ingénieur ya sala album et belé aza grand artiste pour nga depuis na ba studio non salama te pena nazo yemba ingénieur ya habité côté on ke mabe beta boy tetikala boni ko discuter ti bozona ayembe yemblanda na landipe. Donc aza moto je dois beaucoup de respect. Aza moto sali carrière monene pour batwa yo ka JCT tout comme il a fait une grande carrière. Asala album belé à succès, talara album donc n'a pas danger de mort à Kofi Olomide et belé et puis même l'album à JBO
Oui, balle de match. J'ai Maboko JC Zali. On a l'album ma petit nanga héritier. On a Maboko JC. Chituke Yali. Et puis na bosanité na kati ya Canada. J'ai un ami tout temps à l'université. Les lois professeur ordinaire. Vraiment Robert Kisasa. Tobé tout roba na kati ya Canada wana. Donc bambote no yango wana. Zeka luzeka prêtre to bosanité. Prêtre Zamoko et ko changer té. Et puis, traite carolage à Witch. Quand prêtre de l'île Konzinga Wazé quoi, monstre d'amour, stade des martyrs, pour vivre en août, pour jouer stade des martyrs avec monstre d'amour. Et puis, tu nous souviens de rôle Banetti. Thomas! Donc, on appelle ça Thomas, il faut comprendre que le Mossali Nanzambe, apôtre Todemasi. Thomas! Tobo sanité. Et puis, na kati ya ba États-Unis d'Amérique, bienvenue Ngambaka. Bienvenue Bianco, USA. Donc, il y a un coordonnateur makamunanga na kati ya États-Unis. Tobo sanité ba Master Paris, bienvenue Kamba. Na kati ya Bangola ba Bosco Sakata ba Maker Mbele, la source intarissable. Donc, ça faisait ya munene. Posez la rare album Bima pour comprendre, pour mona ba Robeta Bandoule, Bamarambo Rozonga, Nenge Zalaka, parce que dans le bango, la génération d'Abisso Moutateka disque Netinga Zalarane, 3000 CD en un jour. Là, on a CD Moïse à $25. Beta 3000 fois 25, ça fait combien? Mona, c'est quoi grandeur et adricha. Alors, dans un mouton, on a sali ba prouesse nanga, on a sali ba makambo, et puis dans un intellectuel, Chiki Pendana liango. Mais le coup là, la musique est un don inné. Je suis en train d'exercer ce que je n'exerce pas ce que j'ai appris à l'école. Il y a un moment où professeur Robert Kisasa, tout roba de massa à l'université. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Chez Lamputu Magaïver depuis Paris, dans 16 mois, il y a extra musique à Nouvel Horizon. Attends, trop en tout cas, c'est un qui fait au moins trop chez la Magaïver. Merci beaucoup. Ah, pardon, on a profité pour appeler Sambote na ndekonanga roga roga. Bokoko toujours, hein? Roga. Bokoko toujours adrisha tipoti pona yoye. Kalate ozuzo rumba ya kanda. Merci. Voilà chez Lamputu Magaïver depuis Paris, na Bosanité, Linimba, Bruno Lubika depuis les États-Unis d'Amérique, bon ya propre. Boza est belé, boza vraiment est belé. Na biso na ndo tanga lelo to ko matilobi. Merci encore une fois à l'équipe technique de Congo Mokili, Arnaud qui était derrière la caméra, Sims Essele, Anel Kaba Fosset, Bouza Ebele. En tout cas, je vous aime tous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.